aime la grâce aime la grâce TV aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Chaque jour tu as na kati école. Chaque jour tu as vivre na kati école en Zambie. Omoni ce que parcourir Bible au bibiselanga héros mo côté où ya leki na école en Zambie. Donc tu bandi na Abraham, toye na Noé, tous ces patriarches là, c'est l'école de Dieu. Awa na kati ya papier na biso toza na suki. Et suki yango bakomi suki ya Mireille. Yango yo parti musu ekoyi déjà na C. Parti mususu yango yo. Balobi suki ya Mireille. Nazongi naselama kolona yo bumbangai. Naselama papuna yo la mitiki. Toko la bébé ya la maboko. Oya kolona ye. Nous avons la magie blanche, toujours mon nom déjà, un mystère, la sorcellerie. Donc, ils ont mélange kotoyo magie à boyer, koto magie à boyer. Moi dans Nzambe, mon seul Nzambe, qui sinayo à la foi nayo, car la Bible dit le juste vivra que par la foi. Shalom à tous les abonnés de notre chaîne Aime la Grâce TV. Bino bolinga biso bolinga toujours bamisala malamu to ça la bino na kata chaîne auto bisi bino ma soyez le bienvenu et surtout bolemba biso te boza wana ka bo aimer page na biso bo s'abonner massivement commentaire na bino ça la biso bolamu mingi donc bo continuer ma kota la vidéo bandeliti suka po et sunga biso pe na cadre ka YouTube ebi da ba condition o ezala wana alors soyez bozo aimer bozo commenter et ça va force au nous bopé ça abisso. Merci na sponsor officiel ya chaîne Aime la Grâce TV. Bon on a moni boss nanga babi mon patrocinadeur officiel Zé Azaria Bapoma. Babi moi la monga la solo ya tongo. Aibi sekele à l'orchestre babi mobile elengi. C'est Azaria Bapoma. Merci beaucoup avec toutes les forces aux OP Sabiso na katia équipe Oya Aime la Grâce TV tozama redevablement panayo donc babola mo belé quoi. Alors là je vois Akapro simbela biso image donc ce bon moni merveille liboso écran na bino ngala tolba toujours merci et puis à Akapro yeni mtasimbara image na katia chaîne Aime la Grâce TV. Dès pour message na so moni nga nazalanga mon côté naza lelo na le pasteur chantre pasteur Tati Tati donc tu sens pas ne loba na akabina masaka kombo na ebite est-ce que peut papa yé mon quoi ebikinga na masaka kombo ne veut dire to yeba ngope awa lokwa tozali na plateau l'autre fois tozaki na ye parce que organiser qui concert moko yote koleka mais lelo tozane mapona kolobela o ezali ma vie na ye moko parce que zana ba nungu mamuke ebimi bimi de partout na kati Angola Luanda ye moko ma alingi a éclaircir biso yango. Comme le loi a invité spécial na biso, nga na lingi na monopoliser malobate mais to lingi ye moko a invité na biso a mekakoloba. Alors Akapro côté biso na chant to so na le pasteur Tati na kati ya plateau na biso. Papa shalom. Shalom merveille. Bonne santé. Par la grâce. Malgré moi mikolo to tikela ki yo batant ebele to kanga ki yo te quand même santé ça va? Non ça va. Dieu fait grâce. Tozali. Babi yo za jambinga na ndenge ya donc il y a des gens qui mannequin aux allez déjà mbinga donc ton dimi malgré mon nez exacté mais tu peux me dire parce que as continuer à combattre là. Alors boni déroulement à concert tu habites aux acquis avant concert c'est qu'au post concert boni les cas qui bien. Non par la grâce de Dieu concert les cas qui très bien malgré Mboula il me quelque déranger mais bon
sous la mouvance du Saint-Esprit, c'était bien passé. Par rapport, il y a un invité spécial, nous surtout, tu as monté ma botte. Il y a un sens qui est un peu de que non, il y a un peu de monté, mais il y a un peu de colonne, est-ce que c'est manifesté qui malgré moi là? Oui, ils étaient là présents. Batu ba pola qui, batu nzamba disposé qui pour bazala bazalaki. Mais tu peux me dire que moi mingi par rapport à banta ba mo to mona ki mi balé na mkolango et symboliser qui na nini. Non, ils ont offrande. Ils ont offrande comme peut repé sanda kuna opé sinzamba offrande. Au côté bozui mutukano opé sinzamba offrande. Ka banta bande bokamoni. Ka banta ba po ba ebi banta bezara plus ba rituel mon bo. Non, entrer dans la Bible au kutango. Bon, toutefois toza mama wana te poto juger pasteur Tati mais toza na juste poto solo là parce que makambo etali carrière na yo surtout banungu nungu ebele ebimi mingi mais ngana lingi nanu te to banda mana banungu nungu wana poto kobebisa déjà mitema ya ba téléspectateurs ba mesana Olanda M la grâce TV no lingana no papa betela biso na lisolo ya témoignage non comment tu as reçu Jésus dans ta vie. Bon, ils ont moulaï, ils ont tellement moulaï. Tu as aussi ça, l'émission mon côté. Mais au moins, on a un donc, on a botami na famille chrétienne, famille catholique. Na zungolu yako yekola makamwanzambe kuna. Mais yako koma mo Kristo yo tozolo bela lelo. On a un examen d'état, on a préparé l'examen. Namaki, et il se fait que pas tout est bougé. Alors, que bah scène pépé, bah téléma, donc on a qui ne va pas comprendre. Bah téléma, donc ils ont marché. Alors j'étais resté à la maison et puis après ça m'a tranquillisant et puis il y avait un frère qui était passé. Après il y a Ponanga et puis avec les Canaïs. Après quelques jours, je me suis réveillé. Tout ça. Mais avant cela déjà, l'appel de Dieu était toujours là. Bato ba ebinga ba ebike ah sango tati banda bomwana donc on m'appelait déjà sango tati. Donc partout ce que kende yo za la pasteur yo za la boulot. Wana ba masako les obim. Ya ba ndenge nyoso nazo tia kiyombe. Ah ba? Sako pena kiyombe. Ozo yo kate mais oui les sakole zo za la yanga après ba yo peut son interprétation non. Et jusqu'aujourd'hui, après, on a qui baptisé, après baptême, en 2001, on a consacré à Kingaï. Et jusqu'aujourd'hui, je suis là dans l'œuvre de Dieu. Sous l'encadrement, Pasteur Selembaya, c'est mon père spirituel. Aza vivant, Aza Lubumbashi maintenant. Alors, on a Lubumbashi, qu'on a d'autres qui appellent? Non, on a Kinshasa, mais lui maintenant, il vit dans Lubumbashi. Actuellement. Ok. Mais tant qu'on a qui décision aussi, il y a ça les lankolo il y a kokota mana kati langa yankolo qu'est-ce qui te dit par rapport ya wana tant aux engagement de toi-même que non à partir de là mana koti pena na yamba vedo na bani musala nzambe bon il y a merveille moni makamususu tolobaka boyi neti na vie nouvelle s'il faut au linga beaucoup plus loko yo obotami nango ke loko yekoli na mokili donc eloko yo obotami nango et ce qu'on perfectionne yango na ndebo moina mobile. Donc moi c'est par vocation. Donc par vocation depuis mon enfance bah oui bah moni kokola na ngai ko bota na ngai ba bi kenon c'est un serviteur de Dieu. Donc c'est comme ça. Mais malgré bah temps wana nyonso vous allez peut chanter. Tu chantais déjà? Oui, depuis 8 ans 9 ans déjà, je chantais. Kasali parcours là. D'accord. Voilà, pour topé ça moi bopemia na balinga le pasteur Tati balinga surtout talent nae na limito mela moi muke soyi papa Tati ngana sana nga choix ABC parce que ABC za nzembo babi Luanda bakangiango kana ABC parce que ABC ngo peut éviter papa ABC quand il y a lettre beza la abréviation moi aime so sala na ABC wana non ABC to le ABC 1 2 3 do ré mi hein. Donc, tu le ça école Yanzambe. Ce qu'on dit fond Yanzambu. On comprend que si tu restes dans la présence de Dieu, au côté en école Yanzambe. Donc, ABC de Dieu. Tu as battu Billy, ABC Zate. Toi, tu as la carte assistance, ABC Zate de connaissance, Boyebi, vraiment Zate. Alors, peut-être que déjà Boyebi n'a pas ABC, tout côté en ango, ou plutôt quand même moins beau. Ok, à merveille.
À vous ordres, mettez le ABC. Voilà. Bon, ceux qui sont à clavier, s'il vous plaît. Nasenama kolona yo ngai na yekola katine telo na yo yanga mate ya likolo nazua mayela bozambe kulala mboka betanie nanda kola marte lolenge mari avandakie lolenge ngai pe lelo yo na ye na senama kolola yo nalia lipa ya pokwa na senama kolola yo nalia bile ya moto na se ya makolo na yo moto na ngai pe ekola C'est dans ta présence, Seigneur. Desika tobuka kangolu pe boyebi na biso efongwa maka. Na ekolo yo kotisa Abraham. Na ekolo kotisa Moïse. Lolenge moko kotisa biso pe toyekola. Kulala mboka Moabe. Amoniriti na olpa. Ngai na kangami Naomi Yende jela na ngai jela ya lisiko na ngai sikabo aza kouta zela ya lisiko na ngai alanga na zipe bosomi na yekola mama na yekola lelo 1, 2, 3 ya bozambe ABC ya bozambe do re mi ya bozambe Yolongola mosena sinayi opesa ye mateya ye nalingi nalala na tolo na yo lokola yoanema ata bato boli biso miso na patmose tokomo ebele bakeye yotikali ntina nini ema ebele bazongi mokili yotikali ntina nini yengo merveille ebele bakei yotikali ntina nini yengo yao biso tokende wapi po yozala maloba ya bomo biso tokende wapi po yozala lipa ya bomo ebele bazongeli badiamba yotikali ntina nini yema bazongeli kindumba yotikali ntina nini yengo bakotina mokili yokangami ntina nini ye mama tokende wapi po yozana maloba ya bobo biso tokende wapi po yozana lipa ya bobo oh yes
Voilà. Amen. Merci Voilà. beaucoup. Voilà, il y a merveille ABC. David ABC, tu retenir quand même quelque chose de bon. Mais papa Tati, on a ABC. Nini oyo école na kata ilanga nkolo ABC. Ouf. Chaque jour, tu as une école. Chaque jour, tu as vivre dans une école en Zambie. On dit, ce que parcourir la Bible, au Bible, c'est un héros mon côté. Où il y a l'équipe école en Zambie. Donc, tu as dit Abraham, tu as dit Noé. Tous ces patriarches-là, c'est l'école de Dieu. Donc, on a un fruit à l'école en Zambie. L'école en Zambie est tellement vaste. Tellement vaste. On a une vallée, une montagne, un désert. Alors, ce qu'on l'indique, c'est celui qui vaincra. Donc, voilà. Mais papa, namoni bato ebele surtout biso ba chrétien. Donc quand ça école de Dieu ezala kaka koleka na ba persécution, na ba humiliation, na makambo ya mususu ya mabe mingi yango nde to benga école ya Nzambe. Est-ce que ezaka ka bongo nde bato ba kanza où nous les chrétiens nous pensons? Non. Omoni bomoyi tozango ka tina tango apasi. École en Nzambe ko peso pe ba millions atiki o gérer atande ozo gérer. Quand la kate école. Mais quand école en Nzambe au lien un peu bizarrement comme ça au l'équipe école en Nzambe. Est-ce que comme le papa Tati et ça c'est un million la kate langankolo? Non, jusque là net au solo là qui dans Nzambe ti sikona na futinga te au kangiselanga na. Na kongisite. Te ti sikona pesanga te lo ba zo kangisala. Alors ce qui le loya est comme veut dire 10 millions peut en Moscou gérer. Et donc liboso et en tête tes années. Et donc liboso bon balé on gana bato. Oh papa, to boye to liango na bato, c'est tout ban ebele bazana na kati église. O liango na. Et loka liboso orphelinat. Orphelinat, ma maison de veuve. Bâtir quelque chose de bon pour quoi adorer Nzambe. Voilà. Surtout les enfants abandonnés. Merci beaucoup papa Tati biso en tout cas na bike vidéo etikala kaka vidéo etikala donc ngamonda ce qui papa Tati mutaliboso Nzambe afungoli maningisi alola kata côté wana oh papa no kata te no kata ndé oh kata po l'accès voilà non kata po na l'accès donc ce qui orphelinat ezate place ok ne ko pesa ba don pa ba veuve ezate en tout cas papa Tati tozongela lisusu voilà to kango sans to pesa mikolo tango ouais bon to bike Nzambe na biso en tout cas asalara papa Tati pasalaka. Yes. Papa Tati. Bon, non, c'est ça bien. Non, apparemment, stabilité, mon beau, tu es papa Tati, c'est le soutien. Non, je suis consciemment, on a conscience, non, non, stabilité, mon beau, tu es la cuisine. Comment fouiller na conscience avant tout ça de ça. Tu as fouillé la conscience parce que na bio aux ala mingi na ba réseaux sociaux mais cette fois-ci qu'est-ce qui se passe finalement? Tu na quoi ce téléphone? Ah papa on a dit maté parce que l'autre fois tu comme on a ba publication pasteur Tati c'est un magicien. Tout le monde qui va livre vraiment mystique dans la forme et bimaki soi-disant le pasteur c'est un magicien alors busopé le quoi après aux alaka songi tout le monde pété les que la busobo tout le monde a confirmé vraiment est-ce que papa au côté na ba magie to yo karasuki bagenda au logote là on a Nigeria ceux qui kuna na Israël toujours batté finalement papa biso to yo ko loka yo na ebité yo mto pesa explication pa bana Nzambe non OK au moni bomo na biso zaka tantôt vous en la prière et puis au Bibi donc tous un peu la prière et tous continuer en OP leur livre bon qui wana oui sur et là livre moko magique et ça livre yo et ça qui na service à délivrance donc mutoya qui ko pesa yango et puis to bondela qui pour nango to tumbaki yango alors lokola mokili ezapeka mokili na lolenge nango etambolaka ndenge to tumbaki yango to tchaki na ba groupe na biso ba WhatsApp et puis ça là ba capture et puis ba yango pour saluer ma personnalité donc
est-ce que prévu, il y a brûlure, il y a parce que tant au besoin qu'il y a recevoir il y avait quand même de photos et puis tant au tomber c'est vrai que preuve n'est pas ya batu et mon nana qui pombe maman bazwaka oyo kaka et mon nana qui ce qui a été donné yango ndebini mais oya brûlure et mon nana été c'est ba preuve ezali hein voilà on peut ça moi tant dans le oui oui non akapo quoi insérer les biswango ici nous avons la magie blanche toujours mon nom déjà un mystère, la sorcellerie. Donc, ils ont mélange kotoyo magie à boye, koto magie à boye. Moi, dans Nzambe, mosala Nzambe, qui sinayo à la foi nayo, car la Bible dit le juste vivra que par la foi. Et belé bazo te kabo mo inabango na tango moke. Pour que Lucas fixe peu grandeur et après que Lucas bilo konyo stu wana suka na ngweza wapi dans la vie ya moto oyo ayo ko salela ka ba parfait à chance moni parfait on ils a déjà travaillé ce que tali comme on a déjà mélange noir et na kati pour que Lucas lupe manase na moi dans le monde de ténèbres nenge kosaka bato yango naza ko interpeller mwana nanga ministre mwana nzambe mwana vie nouvelle esiko ozali yoka liloba na nzambe ne na te ya yo tongo midi pourquoi batela kondima na yo po ti na tango ya suka omona nzambe le fait ya ko consulter bandako ya banganga tala biloko ezobima ba pierre oyo juste pour garder mongo et sa chance tout ça awa na kati ya papier na biso toza na suki et suki yango bakomi suki ya Mireille yango yo parti mosusu ekoyi déjà na se parti mosusu yango yo balobi suki ya Mireille yo mutozo kota ndako ya nganga o ba prophète makambo tozoloba eza ya misala mosali na nzambe o ba prophète o ba boyi tango tozali eza ta mabe emonanaki mpo mama bazwaka oyo kaka emonanaki ce qui a été donné yango ndebini mais oyo ya brûlure emonana ete te bapreuve ezali po apparemment papa to constaté ndeti makambo yango ekomisaki yo un peu instable d'autre part. Non, même pas, merveille, même pas, parce que il y a un thème à la liboso. Au moins, moi, dans Nzambe, c'est comme ça. Même Christ lui-même a été traité comme ça. À d'autres travail l'esprit à Belzéboul. Non, je n'ai pas le temps. Nous avons le temps qui c'était. Nous avons tenté de baisser ma boucle, c'est parce que Batumoko baza 100, même baza 1 million, même baza 100 millions, même baza 30 milliards. On les mis en gâte. Mais papa Tati, biso problème na biso tomi tourni puisque on a eu quand même quelques témoignages de toi. Tomi tourni batongo bazaki pe ko sambela kaka awa. Si je me trompe pas, na ba témoignage parce que biso pe to sala tamo na kenda nga misusu na restaurant mo bono choupar GP jus nanga ndetka na nga pe mutu pam. Mais na sima pe batu pe o ba yebi na bango pe ngate ba beta pe maso na bango na ninka ki di banga pe lokwa na za nga somi na fungula aka matoi. Na yo kipe. Voilà. Mais que oh, vraiment neko ça la témoignage Joanna ce sont deux sœurs et frères il y a église nayo surtout bande ko sambela pe awa malheureusement batika la quitté babimaki mais ce sont eux qui donnent des témoignages que non pasteur Tati protocole na yenyon so awa e mo abetara ba papa bango déjà ko papande bon ko papa termango aka promta e bango moi mingi asunganga na cadre ya kotumba mbeka vraiment na kata réseaux sociaux na aidé donc parce que Tati abimaka na ba sœur voilà koleka ne tumbela wana ne tumbela vous avez témoignage dans Barcelone non yoka na restaurant je précise ezali na restaurant bon quelque part dans la ville na boy kotanga pe kombo pona ya mususu ko bebisa habitation ya eloko alors na vandaki wana nga pe na zali na ba rendez-vous na nga ba nga musala na fandi na choupar jus. Alors, na matoi na ngaka na kisomi somi ndeto message na yo ki pe lisolo ezobetama oui moi-même nga mona zale témoin nga moko serboy ba otanga ba ko menga lokwa muto na zaki témoin oui il était les frères d'ici
Ah, ok. Voilà. Lui-même, il a qui témoin. Il y a un événement où le pasteur Tati a ça la jeune sœur de l'église. Non, moi, je vais répondre. Tu as qui témoin alors. Est-ce que c'est vrai? Mais excusez-moi, parce que mon histoire, non, on a mon boulot. Donc, il y a qui témoin à Télémiwana. Et quand pasteur Tati faisait tout ça, bon, il est là. Il est mon cas qui n'a membre de l'église. Il était Donc, le membre. il faut qu'on s'en bien. Il était le membre. Pour Azal existait. Azal Ok. existait sur la carte église na hote. Azal qui n'est awa, kosambela awa, mais il ne fait plus part de l'église. Ok. Alors, na ko bima na endesko omoni akomi ko sala ba témoignage wana sur le pasteur Tati. Est-ce que le pasteur Tati a répondre? Non, pas qu'on répondre, mais peut-être ça quand on a monté, surtout en Luanda, et que na yoka yango, il y a plusieurs gens au pays et comme les bons na matoi. Parce que dernièrement quand on a ça la émission na yo, ils ont abattoyé bikarata on va mona. Eh pasteur wana, pasteur on tabakisi. Pasteur wana, a papa pasteur na ngabi. Vous témoignez de choses que vous ne connaissez pas. Non, moutoua zaki kana kati kuna église na yé. Moutabete la absolument solo. Alors moi je dirais quoi? Parce que je n'étais pas la première personne ou la dernière ya Oyokango. Loko la na yoka kiango. Alors moi je suis venue. Pourquoi tu as un plateau? Vraiment c'est faux, archi faux parce que balobaka si ma caméra te. Tu as na mboka ya ko bata mate, tu as polele. Donc s'il y a quelque chose de comme ça, il faut à se dénoncer, à se faire voir. Ok. Ouais. Sinon, tu es écouté, bah, écoutez, Bango. Ah, écoutez, bah, on dit d'une manière ou d'une autre. On poursuit, Bango? Bon. Qu'on poursuivre, c'est pas mon intention. Ok. D'accord, tu comprends. Apparemment, il est choqué. Apparemment, il est choqué. Bon, qu'on choqué, les gens balent le sauter. Qu'on choqué, pas vraiment, mais. Je témoigner que l'on je peux pas témoigner. Voilà. Mais va traiter un peu d'orgueilleux. Orgueilleux? Oui. Ah bon. Vous avez orgueilleux? Mais non, 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 non. Ngai na pa na ngana na mona mute. Na ebite pa batu misusu ba ga pa na yo. École on peut na bien honte. Nazali zete oyo e kauka déjà. Mais e kauka na buzo bate. E kauka me ba latisa ngolo. Ba plakango donc na temps ya orgueil za souté. Temps ya ba futilité za souté. Donc tant ya ko ça il nzambe kande muto tikala non. Mais ça musa tombo za na musala nzambe c'est toujours comme ça, il faut que les gens parlent. Ce ba doit le bâtir en tout cas c'est que on dit la nzamba solo te donc tellement tu es en Dieu, c'est tout à fait normal. Alors ngana on s'appelle là to me koyoka cuve des reins. Cuve des reins. Na habité depuis na lamuka qui avant-hier na bâti les autres tambola ngaka cuve des reins. Donc les lois na sel pécho na ngaka cuve des reins. Kiff d'era. Voilà. Kiff d'era. Vous les gars, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit la honte. Il y a des chocolats. Je dis que chocolat. Là, les chocolats, ça kuna. Mais toi, il va n'attendre qu'un an, comme ça, tu as un assez chocolat, moi, yani. Kiff d'era. Nazongi nasena makolo na yo bumbangai nasena mapapu na yo na mitiki lokola bebe ya na maboko oya kolo na ye oka nazongi nasena makolo na yo bumbangai nasena mapapu na yo na mitiki lokola bebe ya na maboko oya kolo na ye nakoti na mystère ya tabernacle o namoni kuna eloko moko makasi babengi yango
na komba qui veut de rein Kitala bale winga ipe na sena makolo na yo qui veut na ngai yango de bibilia ona mitala lolenge na ngai nyonso ngai na kokite mwana ema nazongi nasela makolo na yo bomba ngai nasela mapapu na yo na bitiki lokola bebe ya na maboko oya kolo na ye nakoti na mystère tabernacle ona moni kuna eloko moko makasi babengi yango nakomba qui veut de rein kitala bale winga ipe nasela makolo na yo qui veut na ngai yango nde bibilia ona mitala lolenge na ngai nyonso mpo ngai nakoki te mwana ye yango nazongi oka yo nde ebisa baveglema makolo na bakokase yo lindana na dawidi zambe o zete na alo na shilo e libanga dawidi shilo mayela samsona o memanga ye esika yo lingi kende na nga mboka yo poli na mitiki yo nde ebisa baveugle makolo na bakokase yo lindana na dawidi mahanga tobina na merveille ngo na misapi ya nzawe malema yo nde ebisa baveugle makolo na bakokase yo ya nzaudi oka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  yo nde ebisa baveuglema makolo na bakokase yo tobina na lidi ebale zamela moblando mama zambalugo wao malema yo nde ebisa baveugle makolo na bakokase yo linana na dawidi mama oka ça c'est Kirv de Rhin. Yazao à la nova, à la vida nova. Ça c'est la bonne musique à la nova. Oui. N'est-ce pas tellement? Oh, ya boy kiss. Est-ce qu'il y a boy faut un kiss? Est-ce qu'il y a boy faut un kiss? Ya mafuta epakola, ya mambonzembe. Ngoya papa, posa hotele mame. Est-ce que rumba boy faut ka osimba? Ah, posa hotele mame. Aka osanga vanda ko isa benile. Angaye. Pai. Depuis que Valérie a bêté à peine à ton il faut qu'elle kiss. On est technique. En fait, ce sont de pérés, de lâches, les gens qui croient en fétichisme, on croit au Seigneur. Amen. L'évangile que nous avons réussi, c'est la timidité, c'est la force. Amen. Mais papa, vous avez vu que ça a été un peu quoi? Oui, bien. Merci. Vous avez dit que vous avez d'habiter les âmes. Production. Bon, tu as la peine de qu'il a moins quand même une pandémie, producteur, et puis bon. Tu as 10 coups de pouce, tout ça. Il y a comme ça, poussakal, tindika, poussakal. Donc, Bazan Anzela, Bagoya Kaka. Mais dès que tu as le carabou, Bayo Karabiso. Bayo Karabiso, je sais que. Producteur Bazan Anzela déjà sur la kalate. Je te bien déjà. Tu es là, tu me regardes, mon frère, là où tu es. On a besoin de vous. Amen. Hein? Là où tu es, on a besoin de vous. Bon, merci beaucoup, Pasteur Tati. On a un plateau surtout.
to ka déjà donc ka ba posa ka to bando kaka banzimba ngo na continuité mais le quoi peu plateau ngo pesa ka likamba ngo veut dire affaire ngo chose à la té mais papa na mystère caché ya cuve de rein lelo cuve de rein d'abord ezali moko bastonsile ntango nzambe azosolola na moïse asala tabernacle ezalaki lokola récipient eloko moko lokola sani me na kati nango eza na kitalatala là c'était pas pour tout le monde, c'était uniquement pour na sacrificateur basokola nango elongi avant babanda service et ce basisi service donc soko tali na sani nango omitali donc kitalatala wana etalaka likolo yo so ozotala na kati ya mai wana omona mapata omona pe elongi na so oza na batache sokola pour que ou apparaître propre et aujourd'hui lorsque tozongaka na liloba na nzambe nde ekomaka cuve de rein na biso ntango oza komitala bobi nga songisongi oza na batache très fort donc so otali bobi nga moyibi donc liloba nzambe ezotalisa déjà donc kitalatala comme notre sœur Marie avait chanté tokende ngo sikona cuve de rein na rumba sikoyo et puis rumba ya la nova vida nova oui ah ben voici suna la nova wow eloko asika la nova elo ezosala mpasi ndango wana bala nova mais papa tati banzemba oyo mo ozobeta parmi ezokobra yo comment bon totuni ka motuna ndeti cuve de rein yo mo kitalatala ntango ozwi ma papa tati oza sacrificateur yo mo motombembeka nano ozwi pena kitalatala yango mitali nano omimona nini yo mpo mimonaka batashe oyo bato mosusu mpe bamimona yo ozanga te noko singa mpe natuni ka motuna te papa so Nathalie ah ouais na kati ya cuve de rein yo moko osaleli biso nzembo bitoko toyoki so na mitali un saint homme de Dieu oh papa so na mitali je peux pas avoir l'idée ah ben so na mitali papa oh moto nyonso azalaka na mabe na ye ti olingi okokanisanga mabe na yo to ndeni natunika nga kuna asalaka na mabe mingi te nzambe ayebi yo osala no mingi te okutinga plein répétition tozopréparer show ya monene ya concert ya monene donc so na mitali na kitalatala un sacrificateur serviteur au temple na mosala nzambe celui-là un saint homme de Dieu. Amen. Toboy ko juger po diso to ana biso bitalatala te to ana ba cuve de rein te tozalaka na poste te cuve de rein za liloba nzambe yo mo so mitali ka motali beke naza rongeye ngai otali peno bi ngai nde naza boye naza yo so mitali da yo bia mukie wana kasi ya kokangela batu kanda wana nde domaine nga alors so mitali folongo lango donc parce que omoni malamu cuve de rein za ni so mitali attache yango yango longoli ah c'est ça ouais équipe de na mi longola parce que nazala quand même ba fali ana nga okangela ba bakanda mi dans longola alors papa to moi kalate milulu mais to mi tuni pe milulu ngo sortie officielle ou tu kozala il y a pas longtemps et puis bon c'est ce concert ba moko papa non tozobeta beta na biso tozobeta et loko na sima nango maizate simaneti nini non nga tuni ngati non tozobeta musique eza na mboka ti bo tobeta te tozobeta malgré tozobima te mais tozobeta soki tobeta tosisi tokokende bayero mosusu tobeti eza musique te non peut-être même si papa tati azokangisa bamillion na ye toyebi pe te bamillion po yo lia na yango te botonga orphelina c'est pour ton orphelinat parce que eza musique te ah oui kasi musique babeta yango te il faut savourer yango tozobeta le 9 tobeta mais quand il y a concert à lelo pardon il y a auto bongisa déjà et cause dimanche si je ne me trompe pas 14 tokuta babylone vraiment tokokuta biloko na biso tomesana nango sauf qu'on va encore interpréter voilà bandeko na biso mosusu apparemment liboso posala yango interprétation na baconcert na yo bon on a quoi interpréter cette fois-ci nini poussé yo ça l'interprétation musique to par rapport ya ba chrétien nde omoni ba préférence ba komi kolinga musique kaka ya OK 5 ans interprétation pourquoi pas na beta pe bandeko na ngasi bandeko na
Tu as 2-3 personnes qui ont interprété. Et on a interprété frère Mbouyi et puis pasteur Lifoko. Ok, Lifoko. Ok. Quand on a une interprétation à notre frère Didier Solution que je salue en passant. Ah, c'est un studio. Ouais. Ah, studio, bon, ça, et puis, tu as le Bon, moi, ça le plaisir en tout cas était partagé pour nous. C'est toujours on a la chaîne à M La Grâce TV. Hein? Donc, émission comme une émission déjà consultée. Alors, Pasteur Tati, peut-être sur la modalité à concert, ils ont livre gratuit, free. Voilà, le 9, on n'est pas raté. 14h, tu as déjà à temple, à siège. Et temple de merveille. Il y a Vida Nova. 14h30, tu bandi. Ti Sikanzamba Okumba Biso. Entrée Zali, 1000 kwanza billet de Jésus Tekama. Ils ont commis des gens à Souka. Alors, yom tozo, aux autres traînés, qui va billet de Jésus comme à la Souka. Et puis, ils ont la tennis, ils ont la relax, ils ont la jean basket, t-shirt. Il y a tout le monde qui a la zame et voilà. Donc, il y a comme avant, tout ça qu'on a besoin, tout ça on a 100 billets seulement. Il y a 100 billets. Donc, on a déjà vendu tout ce qu'on a mouqué et ils ont raillé tout dans nos vies. Ah ben, ni ne sait que on a qu'à relax, basket, n'importe style américain ou bien oui. Ils ont après-midi. Style avec Bonzambega. Non, ils ont après-midi, ça n'a rien à voir avec Bonzambega. Là, t'as dit. Non, surtout pas jean, on a la. On a relax, tout ça. Puis c'est comme ça qu'ils t'ont reposté. Est-ce qu'il y a les soumous? Non, jamais. Combien de l'ensemble? C'est tout gars. Tu as la relax. Hein? Tu as la jean, basket, t-shirt. On est à une contribution. Contribution. Pas fondé batamoki. Non, bah tu vas sortir pendant billet na bango baye concert. Ouais. Les moitié billets ils ont coba yote. Netini. Peut-être conscience n'est coba yote non ndé batbalba que non évangile c'est gratuit, tu as reçu gratuitement et tu dois encore donner gratuitement. Ça. La merveille makambo. Et ça ramine né? Hein? Papa bino mon côté absolument le bango ko boaka bino mon ko. Vous savez, Christ marchait avec des gens qui gardaient l'argent. Alors, j'ai un bon moment. Non, mais ça, on a pas ça. Évangile. Avec un partenaire, oui bien. Suzanne, intendante Hérode, Christ lui-même. Tu n'as pas 1000 kwanza. Quand tu as droit d'entrer au fouti, au koti, tu es bien l'ensemble. Et puis, tu sais payer. Amen. Merci beaucoup, Papa Tati. Donc, on a peine à convider à Bino parce que aime la grâce, mon maman, Babi Tozala. Tu es au Dan Zanganela. Donc, Babi 14h30 pile. Tu as basket, nayo. Jeans, non, bien polo, non, bien. Basket, nayo, tiango, Babi yaka relax. Hein? Tu as un peu comme ça. Donc, Babi, tu as pas de rien. Babi, tu as un peu so zangi ngana olela papa ba signalenga babi maye ezalate na mi kwanza. Ah non, il y a droit à sucré. Moi maï, moi sucré. Talaka eza soirée to pousse à mon bouquet. Kuna bin frère wana mpagano wana lingi ko landela na mamba olia na omela. Yi azo landela oka. Gloire à Dieu parce que papa Tati na kanise biso da mukolo ngona omela babi ezali donc ozanga te yaka. Voilà. Papa alors quelques shalom. Pour en tout cas, shalom, shalom, na Saint Union surtout, tu as dimanche à 14h, la même adresse, Vida Nova, 1000 kwanza nayo, et puis babiye tekama sur place, babiye zo tekama déjà, tout ce qu'elle déjà na mouké, kutana na nzela ya maman na biso merveille, on réservé déjà billet nayo, la surprise ezali, boya to kumisa nzambe. Shalom na basante nyonso ya mokili mobimba esika ezwa mibiso tokutani yenga toyembela nzambe tobinela nzambe barumba wana bosana te barumba ya La Nova soko kobosanaka La Nova te ok rumba La Nova tobengi sur papa numéro de contact pour misusu ngana koki kozala na mwa difficulté mbandeko misusu mpona crédibilité na bango moko balingaka ye moko le pasteur ça na posa somba 100 billets na ya monisco alekela na nzela merveille kwa merveille olia bambongo nso neni yo mo pesaka numéro po bazwa vraiment 948 223 856 948 223 856 obengi
okozwa biso moko et puis to réserver billet na yo soki oza musika ntango koya ozwi billet na yo okoti oparticiper na milulu na biso. Merci beaucoup, papa, mais bah, gros bisous quand même. Shalom, on peut s'en en grosso modo. Na madame, papa, zuite à ta yomoro. Est-ce que ça l'a bon? On a pas une liste. Ah, ok. Tes listes, c'est à 5. À 5. Shalom, na mon blando. Et moi, je comprends déjà mon blando. Gros bisous. Et... Bye, belé. Banana, yo. Bao balinga pa tati mingi basote na ko mingi babote na bino skiza bino tozali tozela bino kale neuf. Merci beaucoup patati na bike tati pa tati kimina ma banga biliste ya mulai po babu na boye ba ko ba na suka opesa ki mbodete opesa te oezala isika mbodete ezalaka mpona faire alors nganabi merci pas maman Moblando hein maman Moblando babi bisika motema ya papa tati veut dire pe mara ilalaka maman Moblando. Shalom à toi. Et là, je dis merci na Godard et Lico, le vrai parisien, le vrai, hein. Pendant Babi, faut les rater. Et merci. Et puis, il y a mon vieux Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur, l'homme de Bayi Binga Baplan. Donc, aux déjà le bienvenu, mon vieux. Il y a Biké Masolo, il y a Babor, hein, et Izonga. Alors, merci Nabino, on peut faire attention particulière. Merci na Afonso Mbala. Babi, hein. Mutu na ngai akati motema pembe maboko pembe nesto pembe. Merci pour na bolomo osa biso ngana papa tati to sinon au revoir à la prochaine.